Bane bale monge mbote na biso banso. Mbote lisusu. Avant ya koloba makambo etali fete ya monene ya mama ngono Sainte Maria ya samedi eza koya. Nalingi na ebisa bane bale monge banso. Na banganga nzambe na bakomi na basali na bane bale monge na résumé lite ya otoloka ki mekoleleki. Ezaki na titre ya nani wana mwana ebale monge ya solo. Nazana mposa te na sima ya mwa rappel wana moko na bino moko na biso apesa ya no na papa mokoze bale monge réponse. Nani wana mwana ebale monge ya solo. Moko na biso sima ya rappel na kosala apesa papa mokonzi bale monge et ya nous. Mwana bale monge ya solo azali wapi? Oyo ayebi te moninga na ye ndeko na yo. Mwana bale monge mosusu azali ndeko na yo te. Ezali boye te? Oyo ayebi ke nani abengi moko na biso awa. Nana bengi biso. Ezanga représentant, ezala yonga kanzambe, ezala mokome, ezala mosali, ezala mwana bala monge. Nani abengisi biso na makolo na ye. Donc elingo bake tozali bandeko. Bandeko tata bo. Tata wa ye na mokili ndenzambe na koma bala monge oya lingi kimia, oya lingi esengo, oya lingi penini. Bandeko makambo misato wana koloba yango na monoko te awa esubuka awa te eke loko bana wapi est-ce que ezali bongo pona yo est-ce que yo ezali bongo yo mpe efanda na motema hein soki toza kolanda nzambe finalité souka na ngo sengi ke tozala ba exemplaire tozala modèle na mokili ezali bote ezali bote to ka rappel le terme so balabi Yesu modèle ya kolanda elingi ko bate biso pe tozala modèle lokola ndeko na biso Yesu elingi ko bate biso pe tozala modèle lokola pa mokonzi bale monge bato ya kimia bato ya esengo bato ya bolingo bato oyo to pokoti yawa mwani ndeko na yo azala mokuse azala molai osepeli po azali ndeko ya nani ndeko na yo. Alors mwana ba monge ya solo azali ona awela ka eloko te azilaka héritage ya mutu te ezala meme ya tata na yo azilaka yango te awelaka yango te assemble la ponza masala nini apesa ye oya yo poyo okabela baninga owele ya bato mosusu te papa mokonzi bana monga tikala biso lisolo alobaki na bana na yete moko na bino awele loko na ngai te meme pa lutu biso tokola na exemple papa na biso owele loko te loka mokili koyina ndeko no te po loka mokili soko okeleli senga kopesa yo olio okela ye motema linkunya na lobi yango pote mokolo mosusu ekozala dimanche mobimba na place éducation spirituelle tokosola kaka lisolo oyo nani wana mwana ebala monge ya solo oyo azokotosa mbeko ya nzambe azokosala volonté ya nzambe azokolinga baninga banso aswanaka te awelaka te azakana mikuya ya mutu te atongaka te ezali boye te mais moke boye wana mwana bala monge ya solo oya baloki asali boye aleki kuna wana ezali na kati na ye ezali ba diable to ba diablesse bazokosala misala na ba mais mwana bala monge ya solo kimia partout kimia kakawa
kimia wapi na ndako so batali bali moto a ndenge ndenge c'est-à-dire a changé comme moto ya kimia moto akosambela mingi moto ya kosala volonté ya nzambe c'est-à-dire ya kotosa mipepo ya nzambe miso ya kosambela mingi na stukisi wana mais mokolo mosusu tokobongisa nanga ndambe eteyolo ekozala kaka lisolo oyo nani wana mwana ebala monge ya solo mwana ebala monge ya solo azali ona na kati ya bisika biye lokola lopango losantu boye moto moko mwana ebala monge azali ya maloba ya sukani te maloba ya kitoko na bi sukani te c'est différent parce que maloba ya sukani mosusu ezali baflatteur eboye te mais mwana ebala monge azalaka flatteur jamais alobaka likambo ya bosembo likambo ya kimia likambo kotia kimia na esika bayebi ya makasi te ya mbeli te bamosusu bazali maloba lokola alobi boye okwela se est ce que wana mwana ebala monge ya solo mwana ebala monge ya solo azalaka maloba ya kitoko bipa biso otuna motuna ya makasi osilika na ye azokotala yo parce que ayebi te ebala monge azokosala nini kotala bino nyonso ezali boye te soki oyebi kozali mwana ebala monge ya solo c'est-à-dire oyebi te bisika nyonso yo kozala esengeli te osepelisa nzambe tata mozali tata na yo nakanisi nasali mwa moke rappel po te mokolo tokobongisa nanga nzambe ndongo etelo tokosola kaka lisolo wana parce que finalité ya mateyo oyo toza kolanda ezali kaka te tokoma biso nyonso bana ebala monge ya solo mokolo ya poso oyo eza koya nayebisaki bino mais ezali fixe ke tokozala na veille awa mais veille yango lokola tolengeli sinsani te mpo na yango tokobongisa kaka ti na kafe nalobi mabe tono nalobi malamu bongo ti na kafe kuta wana toza mabonza oyo ya le 9 toti yango na samedi totobongisa eloko mosusu natuni bino tobongisa eloko mosusu nakanisi ke tokobongisa eloko mosusu eloko mosusu yango moto na ndako akoya na ndoko mondo bamosusu deja basi babongisi ale mwa biteko na ye ayawa kotonda mpenza te po so kotondi oya koyembela nzambe malamu te liya na mwa mesure so moto le soir pourquoi koliaka mingi te po oya kokela komona bandoto oyo olinga komona te parce que ntango biloko wana eza kotourne kuna oza komona bafilme ekomi kosema silesi bandoto te ekomi bakosema po kotondi mingi te mokolo yango liya na mesure po ozala pepele po na toyembela mama Maria mingi bayembi bolobi est-ce que bayembi babongisi deja mais mitema po mpe atombela mama Maria mokolo ya poso eza koya na ye na ye ndene ya kutombwa na ye nzoto na ye mobimba epai apekala monga aza kozila ye na tembe mais tokosala ndenge nini po tozali awa na mission kaka na à peu près 350 gobelet bongo tokosala nini nakozwa kombo te mais nasengi baoyo baza na possibilité ya kosomba bagobele mpo olie tozala awa kaka na 350 tozala ta na 1000 ta na 1500 cope or cope moko ezaka combien 150 200 bana bango mais moko akoko yela bisolo bi ata 100 ezana combien hein combien bato à 15 000 est-ce que bana ba moko o ba vandi moko akoko semba 100 te bosomba koya na lobby mardi mercredi jeudi vendredi tout comme ça attend
Attends, là, attends, Johnny. Le corps de ami, de 350. Faut maman on a allé la 100. On a allé la 500. On a allé la 200. Donc, la technique que maman maman ni que madame. Comment tout dans la propre et d'accord 2000 pour la suite moi est donné et c'est tout. C'est quand on parle de tout ce que bandé là. Pour la propre pour que ah ouais déjà le donné que j'aime madame. La technique la bataillon c'est bonne volonté. Que la technique la responsable à la site. Que on a besoin de faire la bonne la voter très chargé de titre là yo il y a la voter. Yo pour se déplacer. Tout est venu chargé de titre là. Mais la localisation mokolo ya samedi yango ntango tokoputana eloko liboso na koputa bino kaka tokomi na bakopo combien soko tozwi bakafe tozwi bakopo nasengi mpe baoyo bakozala na moyen basoma mpe bakafe te bakafe bakosomba awo mais sucre lait wana mpe osomela kopo osomela mwa sucre osomela kopo osomela mwa lait ezali boye te bongo tokosala comptabilité yango mokolo ya jeudi na bato ya relation publique totala soki biloko ekokoka na mapa nyonso esenge ti yango ekozala na mapa na moto na moto na gobele na ye na limpa na ye tokosamba nani donc tobumi mbongo oyo ya sesane pour la fête nene, il y a le 9 septembre. Mais oyo na sengi kaka moto mota bongisa il flotte yango pour ezala très bien photo ya koyemela maman Maria c'est l'essentiel ya mokola 15 et 15 août ezakoya na fête nene ya maman Ngondo Mosantu. Merci Natation beaucoup. Soki lisusu tokosenga pe na baboti bonso ba responsable ba site na bino baza kozela makombo les 3 premiers Maria
tozali kopesa maloba na papa nganga Nzambe ya etelo ya bomoi. Bana balimoke mbote ya biso banso. Tokomi na ngonga ya éducation spirituelle. Ngonga ya malako bamolimo maye mapesa maka na kati balimoke lokola isalisi ya mokebisi to soins préventifs. Modérateur ayebisi biso lisolo ya lelo. Ezali nini? Toyeba te moto azali lokola nzete. Soki tokosola lelo lisolo ya moto azali lokola nzete, euti na lisolo tozolaki na olimo loleki loye tozolaki lisolo ya volonté ya Nzambe ezali ya moto te, makanisi na ye mpe ezali ya moto te. Oyo nyonso akoluka kocontrarier programme ya Nzambe akosuka kaka na échec, puisque Nzambe akolakisa ye kaka te ezali nzela ya ye. Kuna tosengaki recommandation, toyokaki recommandation mpo alobaki na biso ya te biso bana ebalibonge ya solo tosala oyo ya volonté ya Nzambe, oyo ya kosepelisa ye ntango nyonso tokokumisa ye, tokosalela ye, tokotosa ye, yango nde oyo ye alinga kokumisa ye, kotosa ye, kosalela ye nde volonté ya Nzambe wana mpo ya biso bato po alobi te akeli biso kaka po ete tokumisa ye mpe tosalela yango ebongisami te mpo tokoka kolonga na yango esengeli tomiyeba ndenge tozali mpe nini ezali kolekela kati na biso mpo tokolonga na kolanda nzela ya Nzambe ya kosala volonté ya Nzambe ndeti réalité ya lelo. Moto oyeba te ozali lokola nzete. Ekomami na mikanda ya Nzambe te nzete malamu bayebaka yango na mbuma na yango. E mbuma ya yo moto nde misami ya yo miye bizali komonana na miso ya bato to miye bizali komonana te po Nzambe azali komona yo. Et puis elobami te bizali ya moto, misala ya moto nde ezali kolakisa kondima ya moto. Ezali ya moto to misala ya moto ezali kolakisa kondima ya moto. Mpona ete lelo kokamata exemple mosika te, exemple kaka esika tozali na banzete mibale oyo ezali liboso na biso, banzete ya manga. Tozali na nzete ya manga moko awa, tozali mpe na nzete ya manga mosusu na lopango oyo ezali pembeni na biso awa. Sikawa elobami ete tokoki koyeba nzete malamu kaka na ndenge tozali komona yango boye te, na couleur na yango ya kasa to na espèce na yango te. Po toko koyeba nzete malamu esengeli tolia mbuma na yango po ekoyeba na te nzete oyo ezalaka malamu to ezalaka mabe. Nde yango tokamati exemple ya manga oyo ezali na kati ya lopango le centre mpe na manga oyo ezali na lopango voisin oyo ezali pembeni na biso awa. Nyonso mibale ezali banzete ya manga espèce moko. Mais tokoki koloba kaka traitement te to nzete oyo ya manga ezali na kati ya lopango tozali eleki nzete oyo kuna na malamu, to nzete oyo kuna eleki oyo na malamu, to nzete oyo ezali mabe oyo kuna ezali mabe te. Po tomoni oyo kasa milai oyo kuna kasa mikuse toloba te non nzete oyo eleki oyo kuna na malamu ezali bongo te. Po tokoka koyeba te nzete ya malamu na kati ya nzete ya manga mibale esengeli nini? Esengeli te nzete ya manga mibale wana ebota mbuma ndenge esali boye mbuma yango ekola ekomela etela esoki eteli biso tokuka mbuma ya nzete ya manga oyo mpe tokuka mbuma ya nzete ya manga oyo kuna tolia yango na ntango wana tokoyeba te ya solo na kati ya banzete mibale ya manga oyo ya malamu oyo wapi. Mpona nini? Po tolei mbuma na yango etoyoki mbuma ya malamu nde ya nzete oyo wapi na kati ya banzete ya manga mibale oyo. Yango ezali kotina biso wapi mpo tokoloba te tokoki jamais kojuge moto malamu na ndenge ye azali moto, azali pembe, azali muindo, azali molai, to azali mukuse, to azali kitoko, to azali mabe te. Mais moto ya malamu
mpo ya nzambe tokoyeba na ndenge nini na ezali na ye na misala ya ye oyo azali kosala ekomona na pole na miso ya bato te moto oyo azalaka malamu te moto oyo azalaka mabe mpo na nini mpo tomoni ezali na ye azalaka ndenge nini eske azalaka na ezali ya malamu ya mwana ya nzambe to azalaka na ezali ya mabe ya mwana ya nzambe te nde na ntango wana tojuge ye te moto oyo azalaka mabe mpe moto oyo kuna azalaka mabe te to azalaka malamu ya biso nde kosala te tojuge moto oyo toloba te azali malamu to azali mabe jugement yango esengeli ezala na base to élément de comparaison nde yango nzambe alobi boyetoire ya bozambe na valeur ezali na ntina ntina nini puiske na ntango ya kala miso ya nzambe soki lelo valeur ya histoire ya bozambe ezali komona na biso bato ya lelo ezali malamu kaka puiske na ntango ya kala bato babebaka bazalaka babe me na kati ya bango baoko batikalaka malamu mpe bazingaka kolanda nzambe ya bozambe soki te me makambo ya nzambe elo nango na tina puiske bayo kokoma yango mpe te soki bato baso ozalaka kaka mabe mbelene mpe kokoma makambo ya nzambe naototanga na bible personne mpo balinga bomba kaka makambo wana ezali biso tolingi satana ya nzambe atokuda yango me lokola basusu bazalaka malamu nde babateli mai ya nzambe oyo ekomi lelo tozali kotanga nde tozali koba makambo ya nzambe ezali malamu soki te me nzambe alingai koyeba na lelo te tomona te histoire ya nzambe ezalaka bale bamongi botala biso baso nde yango basengi na ngai na yo lelo na ntango wana tokamata histoire ya moko na kati ya baye bazalaka kala tokamata histoire ya Noe na ntango na ye banso bazalaka mabe babebaka natangi ya bibabi yango me moko sel atikalaka malamu na miso ya nzambe ye nani Noe mpe nzambe amonaki te azali juste na miso na ye mpe abolobaki te bongisa masuwa oyo ekozala elembo ya libitu na bayeba kozala kati yango mpo ete nalingi nazindisa mokili moye na mai alors sala masuwa Noe ye moko atikalaki malamu juste na miso ya nzambe na ntango na ye yo mpenza lokola Noe ata soki bato banso babebi yo otikala malamu otikala malamu na miso ya nzambe na miso ya bato te me na miso ya nzambe ata yo moko leka otikala malamu na miso ya nzambe ata banso baboli nzambe nzambe alobi te yo ozali moto na mokili awa esengeli bato mabe mpe ezali mabe ezali mpo na nini puiske nzambe alobi te mpo ya kosala un bon jugement to jugement ya malamu ya moto esengeli élément de comparaison oyo ezali kotia moto na balance ekokozala po ete tosala jugement ya moto malamu donc nzambe alobi mpo ya kosala jugement ya malamu esengeli élément de comparaison oyo ezali kotia moto na balance ekokozala po ete jugement ezala malamu nde yango nzambe alobi mabe esengeli ezala malamu ezala mabe mpe ezala na mokili mpo ete na ntango wana ye nzambe akoyeba kotala nani azali wa ye nzambe ayeba kosala jugement ya yo ozalaka wa ye nzambe to ozalaka wa satana mpo jugement wana esalema esengeli mabe oyo euti na satana ezala mpe malamu oyo ya nzambe ezala mpo ete na ntango wana moto opola yo moko pola malamu ozala wa nzambe to mabe ozala wa satana nde yango nzambe alobi esika bonzambe ezali esengeli kaka bosatana ezala mpo ete soki bosatana ezali bakoyeba te ya solo olingaka ye nzambe histoire moko mpe ya bongo ezali na ntango ya Job esika nzambe azalaka satana mpe azalaka asolaka mpe na nzambe asengaka na nzambe te ye akende kotente Job nzambe mpe apesaka ye nzela heureusement nzambe alobaka kende kasi molimo na ye kosimba yango te donc yo mwana ya nzambe oyini esika ya nzambe boye kokamwa te ke esika ya nzambe mpe mabe ezali principe
que esika bonzambe ezali bosata esenge ezala mpo ya balance to équilibre ezala banani bakopona mabe wana eza na lisanga to banani bakopona malamu mpo ete batikala malamu na miso ya nzambe kosala jugement ya malamu ya moto apesaki exemple nzambe ya mwasi moko na mobali moko bavai na libala me bavandaka esika bato bazali te bavandaka wapi na zamba bazali kuna kaka mwasi na mobali na bana oyo bazali kobota nzambe atuni est-ce que bakoki koyeba kojuge mwasi to mobali wana ke bazalaka fidele na libala na bango nzambe babi non po bayeba kojuge mwasi wana to mobali wana ke bazali fidele na libala esengeli balongwa na zamba esika bazali baya na ville esika bato bazalaka basi mosusu bazali libali mosusu mpe bazali basi mosusu bazali koleka liboso ya mobali bazali komona bango mpo libali mosusu bazali kotungisa mwasi wana mpe na ntango wana bakoyeba baye bazali koleka liboso ya mobali mpo ya koseduire ye mobali bino nazali na mwasi banda bino te wana mobali azalaka fidele na mwasi na ye mpe mama kuna esika azali kotambola bayeba te libali mosusu batungisa ye mpo na bake non ngai nazalaka marie nde na ntango mwasi oyo aza fidele na mobali na ye mpo na nini bateste ye na mibali mosusu bamoni kaka te alingaka kaka mobali na ye mibali mosusu te nzambe alobi nono asuka kaka na vile tembe akende kovaa na batonge ebamongobi mwasi wana alongwa na vile puisque azali na vile me avandaka na ngaliema te akende kovanda wapi na matonge cité d'ambiance nde kuna babangaka moto te mpo batungisa yo ata oza ndenge nini bakotungisa yo kaka na matonge kuna ela ntango bakotungisa mama wana bakomona tazali vraiment juste na libala na yo non moto asaka na ngai te nazalaka marie ela ntango wana bako mwasi oyo milio oyo mpe azali kaka fidele ya solo mwasi oyo na ntango wana bajuge ye azalaka mwasi fidele na libala na ye ya donc asa voyage na nzela ya masuwa nzambe wabi na nzela ya masuwa tokale makambo ezala kuna mwasi ya voyage tika Kinshasa direction Isabel na nzela ya masuwa mpo makambo kuna eleka mpo kuna bakamarade ya mobali bazali te bayebi ye peut-être bali bango mpe bazali kuna te aza ye moko ser na mibali ya masuwa azongi azongi kaka azongi intact malgré baterangement batata ya masuwa balongi ye te nde na ntango wana lokola azalaki ser na nzela ya masuwa tokojuge mpo ya kolati na solo mama oyo azali fidele soki moko te tina moko te ya kojuge mama na lise wana me papa alobi mingi esukaka kaka kendeki malamu ntango azongi na makambi azongi na mabate ya misi mpe biloko kiliki azongi na nzela ya mabe oyo akabeli ye mpo asede infidele jema na ye ezali mwasi mabe mwasi infidele mais oyo alongi merci tous de batonfili élément de comparaison de tie na balance et moi ya solo azali fidele na miso wana ifoto tolio ya leko ke esengeli esika tozali mabe kaka eza mokozi balobi na ye apa mokozi eske ndenge biso baleba ndenge tolie epai ya nzambe mpe badiane baza kotungisa biso ese nde bakokosala te kokomisa te ke badia bazala su te okili bangoli awa esoki batungisa te tolali ntongo eloko te bango mpenza te soki bango bazali te na komona bino ebele boyawa te esengeli kaka bango bazala babundisa bino mpo ete tomona soki ya solo bozali makasi mpe mpona ya solo bozali baleka libongo balonga yo te c'est pourquoi soki bitumba ezali nzambe alingi ezala abi ekosila kaka nini moko elaka soki oza bitumba ngo mpe lebitu mais nzambe alingi esengeli bitumba ezala mpo ete amona na biso soki ya solo tozali ya ye to ya satana na ndenge tozali kobunda na etumbo ya mokili ya kozala moto na mokili soki tolongi epai ya nzambe abeti maboko na ntango wana mpo agir azali kokanga motema na pasi to na bisengo mpona kolanda ngai bale balongi mbota biso bango tozala banzambe na pasi to na bisengo me nzambe alobi na likambo yango ya ekilibre abongisa yango mpe na kati ya yo
nzete mibale wana oyo ezali kopola na kati ya moto ezali na nzete ya malamu na nzete ya mabe nzete mibale na kati ya moto pota boma ya malamu yango nde bizaeli ya malamu na nzoto ya moto nzete ya mabe ndolo ya mbuma mabe yango nde ezali kopesa bizaeli ya mabe na kati ya moto nyonso wana ezali makambo ya nzambe yango ezali kokota na kati ya biso nde ezali kosala mbuma ya malamu oyo ezali kobota nzete ya malamu ezala ya malamu na kati ya biso mpe pesa te tomonana tozalaka na bizaeli ya malamu bato ya malamu bane balibongi ya solo baye bazali kosala volonté ya nzambe otie maboko na nsima boye bakale-kale kolubaka directement te il faut qu'on réfléchir na ndenge otambusi bomoi na yo na mokolo mobimba wana po ete omona esika mabe ezalaki orectifie ke lobi na kosala esubongo te mpo na nini okanisi tokanisaka na poko ntango nyonso toobserve mongongo oyo ya moke po ete tozala ntango nyonso kosala mai ya malamu na ndenge oyo tokobengama bato ya malamu na yango soki olingi makambo na yo ezala kaka ya malamu tozala toujours nzete ya malamu na bomoi na yo oyo aza na bizaeli ya malamu yo kaka mongongo ya moke na ntango nyonso olingi kopose acte kozalaka presse te mpo ya koagir mpo topesa nzela na mongongo ya moke eyebisa yo mongongo ya moke wana molimo mosantu esprit ya nzambe donc avant poser acte esengeli opesaka temps mpo ya koyoka mongongo ya moke elobi nini mpo mongongo ya moke wana nde oyo ya nzambe ndenge nzambe alobelaka biso atie yango en permanence e na ntango wana okolongi me na yango mpo ete mongongo ya moke ya monene eya te tendance ya kosala mabe ezala te papa asengi na biso nini na banzete mibale wana oyo ya mabeno ya malamu esengeli to agir si nzete moko nzete oyo wapi nzete oyo ya mabe oyo ezalaka na kati na biso oyo ekolaka make toyebi yango te tosala yango nini topikola yango tokata te biso kokati nzete ekobota lisusu me nzambe asengi na biso na nzete mibale wana toderacine topikola nzete oyo ya mabe na baracine na yango mpo ete tendance ya kosala mabe elongwa mpe mongongo ya monene ekende totika kaka na nzete oyo ya malamu oyo ekotika na biso tendance ya malamu eyikwa te posa ya kosala toujours malamu mpe ekotika biso te ntango nyonso tosalaka kaka makambo ya malamu bane balamonge mbote ya biso bansi kola nzete wana soki omoi ntango nyonso ozalaka toujours na makambo ya mabe eyikwa te nzete na yo ya mabe nde yango nde ekolikole nzete ya malamu puiske na ntango wana oyo ya malamu okosala yango ata mokolo moko te okosala kaka oyo ya mabe mpo nzete ya mabe ezwisa esika oyo ya malamu ekei ezangi place na ntango wana okomonana kaka ozalaka moto ya mabe na nyonso wana soki toreusir kotikala nzete ya malamu oyo ebotaka mbuma ya malamu oyo ezali kosepelisa bato bansi alors il faut s'attendre na te nzete nyonso ya malamu basalaka nini babwakelaka yango mabanga soki yo olobi te ngai sika wana tikali nzete ya malamu alors yebaka ke okomi na etumba moko ya nini banso bakobakela yo mabanga mpo ya kolia mbuma na yo oyo ya malamu donc babwakelaka mabanga na nzete oyo ya malamu mpo bato banso balingi kolia yango elikoba nini yo ono odeside otikala wa nzambe yeba te ya mabe bakopesa ozela te bakotika yo te ntango nyonso bakotungisa yo kaka mpo ete okoma mabe lokola bango na banzela nyonso bakosala bakobongisa kaka mpo ete yo mpe omonana ozalaka mabe se lokola nzete wana ya malamu elonami na nkolo na yango ebotaka mbuma ya malamu oyo baso basepelaka so ebale yango bato bakolinga babwakela yango mabanga mpo balia mbuma wana alors yo mwana ya nzambe yebaka yango yo ono odeside kozala mwana wa nzambe ya solo mwana bamongi ya solo yeba te baye ya mabe bakotungisa yo kaka mpo ete yo mpe okoma mabe lokola bango alors na ntango wana zalaka pila toyeba mpe nzuru te nzete ya malamu ebotaka toujours mbuma ya malamu e saison nyonso eza te ke saison ya boti mbuma ya malamu saison ekoya aboti mbuma ya mabe non
nzete ya malamu ebotaka toujours mbuma ya malamu e na ba saison nyonso nde yango yo mwana balimongi esengeli yo no ozali ozwi ezali ya malamu ya mwana balimongi ya solo tikala mwana balimongi ya solo oyo ya bizali ya malamu mpo na libela ya bomoi na yo mwana balimongi eza teke lelo mwana balimongi lobi ngai mpe nazalaka moto okasi nini ngai mpe nazalaka moto nazalaka mpe pasi osaka na ngai te nazalaka mpe moto nazalaka non ozali mwana balimongi tikala mwana balimongi mwana oyo azali kosala volonté ya Nzambe eliko ate kozala ntango nyonso moto ya malamu eloba biso kuna te nzete wana ya malamu jamais ekotika kobota mbuma ya malamu mpo ya bato babwakaka mabanga wana lokola bakomi kobaka nga mabanga mingi mpo sikola bata kobota mbuma ya mabe non ekobota toujours mbuma ya malamu eliko ate yo mpe bongo alors quand bato bakomi kosala boye ngai mpe nazali mpe moto ifola sa mpe lokola bango non tosikala koki kosala eso malamu te mpo bato bazo koderange ngai mingi bamosusu bakana makambo yango ya Nzambe oyo soki ozali nzela ya Nzambe bituka mpe eti non natika mpe makambo ya Nzambe yango mpo depuis nazalaka kosambela te bituka ezalaka te depuis nakomi kosambela bituka natika mpe makambo yango ya kosambela mpo nakoma bien natika tranquille non puisque bituka ezali okotika Nzambe na yo te tikala libela kosala malamu mpo ya Nzambe na yo eliko bani nzete yango ya malamu nde tozala manga na biso awa elonanaki na bato to na moto na nzete wana ekobota toujours mbuma mpo ya kona yango oyo akonaki yango mpo ete ekotelaka ye mbuma wana ya malamu ndenge moko yo mwana ya Nzambe okosala malamu mpo ya moto te okosala malamu mpo na nani mpo ya Nzambe oyo akelaki yo mpo ete okomisa ye mpe osalela ye eliko ate osala kaka volonté na ye nzete na biso oyo na biso Nzambe oyo na biso nde bato te voisin te camarade te mama te tata te oyo na biso nde Nzambe mpo tosala toujours makambo ya malamu mpo ya Nzambe soki olingi opose acte malamu osinga ndeko na yo obikisa moyi osala nyonso sala yango mpo na Nzambe nzete nyonso ya malamu na ndenge bazali kobulisa yango jamais nzete kopikwama ebali kolanda bapana bazali kobakango mabanga moko moko te soka batalite moko eza na balabala ebota bakobana malamu bakeli yango mabanga yote pikwamyana ozali kolanda bato ekomena yango non moteka miracle vengeance nani na fona yango moto aloyi nzete na yo kotaka malamu jamais akopika bayokakana ibezekona moko azali kopeye si nzete na yo wana oyo ebotelaka ye mbuma malamu oyo opesaka yo ntango na ntango na kopiko atekaka yango akolinga moto asakana yango te yo mwana balimongi ya solo oyo azali kosala ntango yo volonté ya Nzambe yo kosala ntango ye moto asakana ye mpo alobi tozalaka bainstrument na ye l'instrument na ye akolinga jamais moto moko akokingisa instrument na yo ezali koproduire to machine na ye ezali koproduire mokolo mokolo moto moko akosakana yango akopeye siri yo emongula akozwa yo te ata akobulisa yo akolonga yo te to Nzambe na yo ya solo bale bamongo mota biso banso ebitungisa te bitumba po atibolina non Nzambe ona avec kovenir siri bana ye moko na mokolo ngonga na ngonga ebipai biso tozali kuti Nzambe azali bipai biso yo sala ya Nzambe ya kosaka na malamu kopika nzete malamu po ete yona kosalisa na pole yango Nzambe akotengela yo akobatela yo mpe bangula bakosaka yo nzete malamu mokolo yango amoni bato ngai yaki kosaka nao azoya bakili soki tata wana abima abimi mosula kwe kuna mosula kwe kuna bobuka aza te azoya abakaki ba puisque azopesa mo ata azalaka te me Nzambe azalaka permanent omniprésent partout azali akokengela yo mpe bakozwa ngonga te ata ntaka te ya te basakana yo kute Nzambe akozala yo na ngonga nyonso yo mwana libala mbongo ya solo donc tosala malamu mpo na Nzambe na biso akobatela biso emongula akokoka biso te to ntango nyonso tokozala baya Nzambe elongo na Nzambe bipai biso mpe bisika biso bana bamonge mbotela biso banso oyo histoire tutu kosola wana osatanda na yango nayeba kaka ke elonga ezali na yo puisa pa babiboyini bakobulisa yo me bakolonga yo te puisque Nzambe akozala yo sika Nzambe asengi na biso nini biso banzete malamu oyo tozali esika moko kobota mbuma ya malamu
asengi biso nini tolingana nzambe asengi biso bana balimongi na histoire lelo baye tozali nzete malamu oyo ebotaka mbuma ya malamu oyo tozali esika moko na plantation ya solo na biso nzambe tolingana mpo tozali espèce moko ya manga nde tuti kopesa exemple ya biso tolingana biso bamanga nyonso tu mpo ete nkolo na biso mokolo ya plantation na biso aza na malamu na biso abongisa biso entretene biso mpo tozali ntango nyonso tu malamu biso banso bamanga ya plantation ya nzambe eloko bani biso bana balembo bana ya nzambe papa asengi biso bolingo tolingana biso bana balimonge baye tozali ndenge moko tokeseni na basusu tolingana eyalobi te yo moto tosa ekelamu moto linga ye lokola olingaka nzambe mpo tosaka ye papa lobi linga ekelamu moto tosa ye menya ye lokola olingaka nzambe otosaka ye mpe omenyaka ye na ntango wana nzambe akosepela na yo puke na mabe tozali kosala baninga ezali kopesa nzambe kanda na mabe tozali kosala baninga ezali kopesa nzambe kanda mpe kanda yango ya nzambe ezali komata mokolo na mokolo alobi na ndenge yango ezali komata mokolo na mokolo alobi tokomi na ntango oyo ya ye nzambe mpo ayepela biso mpo ya kozala na biso elongo tokomi na ntango na ye alobi ngonga ya kosaka to ya lisano to ya récréation esili kobeta mpo ya ye nzambe soki okasi ebeti nano te me yebaki mpo na nzambe ngonga ya kosaka to ya lisano esili kobeta lisano esila banso bayeba te sikawa tokomi na ngonga oyo lisano esili na mokili ya nzambe puisque nzambe adeside te maimanso ozali koyoka bakatastrophe inondation ni pepe ezali nde ye ezali nini kanda na ye na mokili mpo ete alakisa bato ya mokili te ye azalaka nzambe nkembo na ye akopesa na moto te mpe akotikela yango moto te donc biso bana bango toyeba malamu te tokomi na ntango ya nzambe lokola ye na kati ya mokili esika bato bazali mpo ate ayeba bato malamu yalobi te maimanso ozali koyoka ezala baradio ezala tozali kovivre esika tozali bakatastrophe nyonso tu bainondation batremblement de terre nyonso alobi ezali nde ye nzambe alobi ezali ye kanda na ye wana mpo ete bato bayeba te no tokomi na ntango oyo nzambe azali na kanda makasi e na kanda wana nde biloko wana ezali kosalema wana oyo tozali koyoka na mokili e alobi te akokende na bato ntina suka kino bato bakoyeba te azalaka nzambe alors mayi tozali koyoka wana abi ezali kaka tobi ezali koya ekozala mpe lisusu koleka mpo ya kolakisa bato azali kokenda bato ntina suka mpa pose bato mpo ya kolakisa bato te ye azalaka nzambe basakanaka na ye te donc yo mona balibongi yebaka ntango toza na yango sikawa ezali ntango ya kosakana te na makambo ya nzambe to ya kosala un pied dedans un pied dehors non vraiment tout s'attendre que tokomi na ntango nzambe adeside ke akenda bato malembe ntina suka mpo ya kolakisa moye na ye mpo ya bato mpe aluki akokenda bango mpona to banso bakoyeba ete azalaka nzambe nkembo na ye akotikela moto te Bobo, misa, mi dema.
santo bazale koyema na kombo ya Nzambe Yesu pedu koyema haleluya Nzambe yope Beso mwana wayo Yesu Nzambe obe okabela Beso mwana wayo Yesu nawo yala bayoki babomba basalela yango mpoke na yango bakobikisama mokolo yango bayebaza na mato ya koyoka bayoka bayebaza na motema kondima bandima merci na beso beso na mokolo ozali kozongisa malabona So
Tozui 45 140 francs congolais. Tokomi Nasuka ya éducation spirituelle na biso. Tozali kozongisa maloba na papa Nganzambe représentant pour la komema biso na losambo. Biso bonso tofukama. Kongo ya tata ya mwana ya mwalimu santo. Amen. Tata wa biso zalo likolo bato bakumisa kombo ya yo santo. Bokozi ba yoboya po lingi basala ngo stelo kola bakosala ko likolo. Esa biso lelo bilenga mokolo na mokolo. Limbisa na biso. Lokola biso ko limbisa kala. Salisa biso ko limbisa. Maria lo sa kotoni gracia mokonza zaina yo. Benisto amba basi banso abesi pe Yesu mwana wa yo. Santo Maria mama wa Nzambe, sabela kula biso basu. Sika kwa tangu ya kwa Yesu. Maria lo sa kotoni gracia mokonza zaina yo. Benisto amba basi banso abesi pe Yesu mwana wa yo. Santo Maria mama wa Nzambe, sabela kula biso basu. Maria lo sa kotoni gracia mokonza zaina yo. Abeniso amba basi banso abesi pe Yesu mwana wa yo. Santo Maria mama wa Nzambe, sabela kula biso basu. Sika kwa tangu ya kwa Yesu. Ikemo na tata pena mwana pena mulimo mosanto. Lokoleza ko ibadela sikawa na kifiso siku. Nzambe tala biso bana bayo.
Yahweh Nzambe wakati bonso kolo ngozela swapa tapea binso kitape kombo lele banabunde tegubunde laka mbona tanga suka kukumisa mapala ngolo ya mokolo mo santo mokolo ngopemi mokolo ngopemi seyo papa wa biso balibonge o segena okumu tango iso mokolo malomingo mokolo ngopemi seyo papa pote nango yango yebiso bana bayo na ndenge bana bayo bayiki o bazalewa te papa o papalangani na Kisasa na Kongo na Afrika na malonga mobimba papa bazali koliki akate paye tika toyo kala biso ngolu olimisa moko na biso madema biso masumu biso o sukola biso bope kwa masumu o peto la biso sanza biso pape banabonge pote déjà maman ngona mo Sainte Maria ko sukola biso na ba grâce na yi ya ko kola sa biso la même pembe na ndenge tozo milenge le pour la fête nene ya samedi et takoya ya le 15 août fête nene o to ko kondola to mona ye e pa ya yo nzambe tata moza se pape banabonge papa bana babe baye baiki c'est lokola ba yoki lolaka na yo papa bango baza kolanda baza kotosa te bango sa bakomi na mposa pape banabonge kaka kokomisa yo ya kosalela yo na yango papa tika te oyo ka bomile ba moko na biso pote moko na biso papa yo mboka yo ndongo bengi na mikakatano na bapasi ya ndenge na ndenge ya molimo to ya nzoto papa yo toni na maso pote solution moko te e ko zame andeyo ya yo pale tika kaka te papa ozela moko na biso ba solution pe oya na moko na biso de bomile moko na biso pa ya yo ezala bo ba ye koloka santé ya nzoto pale nguya ya libiki to de pa ya yo papa kisaka ba ezala bo ba ye koloka mabala to mabota maso madere pala papa ba mosu bazali na mabota na mosu bazali na mabala kasi bazali makoki ya koboko lobana ba yo papa bonde pesa ba komisala pesa ba makoki ya koboko lobana ba yo na kati ya dignité na kati ya kimia pe ya service papa bana ba ike na ndo ba vi biyano to ba solution na mikakatano mezo ko simba bango te ba leba pesa ka bango biyano zoka bango ba solution iso ba so to ba solution moko na biso atonda kaka lesengo pote kadro tango pote sibiso na ndako ya papa moko te ko bima sans solution ba leba ya to zola bana ba yo banso ba ya wa no ba zala wa te ba zoko landa bi pana bi papa zo bango ba solution pote bango ba komona kimia ba komona lesengo ba komona niveau ya ko kumisa yo po ya ko salela yo na kati ya kimia ya lesengo pere papa to bonze le bikolo biso da molongo mobimba ibali yo ye na Kongo lo be yo na libiki ya bana bawe bapalanga na Kongo na Afrique pena molongo mobimba à travers l'école Santa Congo pote yo otambo saba nguya ya libiki pe Kongo na ye balibongi esala mosana yango ya kotia kimia ya kubikisa na makono maso ezala manzoto taba molimo ezala mabikolo na molongo mobimba ibali nango papa tika kaka te loboko na lo santo lo zala olikolo ya bikolo biso na mokili mobimba mpona kolongola mikakatano
mpona kotia kimia lipa biso kimia ezangi pabe bana ya solo toyebi te olobaka na message na mayo na le 1er janvier 2000 eyo kolakisa te yo ozali nzambe oyo nyonso te eza koleka na mokili ezali se ko extérioriser nkanda ya yo pabe bana papa kasi toza komilela soko yo otobi na nkanda papa bana bayo boni bakotikala mpona kokumbisa mpe kosalela yo na mokili tika kaka te papa koyoka bomilela bwa biso nkanda na yo bakokita papa ote bana bayo bayoka nkombo na yo bazwa ntango ya kozwa lipiki na nguya ebale mbonge na bapuissance ebale mbonge mpe na nkombo na yo na moloko mobimba ote bango bazala bana bayo bana ebale mbonge ya solo bakopananga na moloko mobimba papa mpona koyemba lokumu elongo na biso bakongole lokumu ya nkombo ebale mbonge na Afrique, na Asie, na Europe, na Amérique, na Océanie, na mokili mobimba papa ebale mbonge visible et invisible. Maman kwa Mosante Maria, maman wa Yesu, maman ebale mbonge. Maman ya biso bato nyonso moloko mobimba, maman ya tonda gracia. Maman na mokolo malelo, maman tika te yo lekela biso bana bayo totondi awa. Boso ba papa ebale mbonge, boso pe bayo maman kwa Mosante Maria. Eloko na lekona biso Yesu na molimo sanda basanda ba ange pe bakoko balamu. Pote olekela biso so biso ba gracia na maman kwa Mosante Maria, itondi na makoki ndenge na ndenge. Na mayemanso tolele papa maman tika to bongisa biso bana bayo. Bana bayo balibali, bana bayo basi, bana bayo bamikolo, bana bayo bampaka mpe babilenge maman na Mosante Maria. Ose biso grâce à bolimi masumu ya kosukola biso ya kopetola biso pote moko na biso awa atunga kaka na esengo ya komilengele na mokolo monene masambili eza koya mokolo moye yo kotonda kaka na esengo pote yo obenisama utakala oyambo ya basi banso ya mokili na maman na Mosante Maria. Tika te yo lengele biso mpote moko na biso wa milenge lokola mpote ayeba eloko nini mama okobongisa biso mokolo wa poso na ntango biso bana bayo tokosanga na lisusu awa na kati ya veye nene ya koyembela ya kobinyela yo ya kosenga yo maso mnango na Mosante mama tika te biso bana bayo totoni kaka na esengo na nzai te mokolo ya mama na Mosante Maria yo yoki deja bomileli ba biso mama yo yoki deja annonce na biso te biso mama tokolelela yo mokolo ya poso za koya tokoyembela yo mama na Mosante Maria kaka mpona biso baoyo tokozala wana te kasi mpo ya bana bayo bapalangani na Afrique, na Asie, na Europe, na mokili mobimba maman na Mosante Maria tokomilela mpona mikili miso mpe mpona bapeple iso pote yo mama na Mosante Maria ozali mama ya Yesu, mama moboti ya Yesu mpe mama ya biso bato banso ya mokili mobimba kobanda ekole santo ya konda makisa bana bayo boyo bazali na makondo mama bakoka koyoka nzoto pepele bameyoka bakoma na nzoto na santé ya faire na santé ya kitoko ya molimo mpe ya nzoto mama pote mokolo ya poso bango bazala pre ya kofukimela yo ya koyembela yo na esengo kaka pote mama na Mosante Maria ntango oyo kotonda na esengo nzambe tata bokasi bonso likolo mozalisa banso mpe ya biso papa totiki moko na biso oyo ezali awa no azali awa te oyo azali na Kisasa na Kongo na na molongo mobimba oyo bana bayo banso bateliki epai ya yo papa pote yoronde mpona basolution tikakaka te ozela moko na biso basolution na mayeba zokotungisa mwana moko na mokili mobimba ntango pote ntongo ya ntango se balingo kesala mosala na yango ya kimia ya esengo ya kopela boboto libela obeloko biso seko amen boyembelaka Oh
Mungu ya Tata, ya Mwana, ya Molimo Santo. Amen. Kimia esengo bolingo ezakati na biso. Landa kanzela Maria.